Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobio nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue Télévision, c'est bien moi, votre Kevin. Mohamed Saïdi, et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux dans l'Arabiso, pour avoir confiance et surtout, vous avez réitéré toujours la fidélité dans la chaîne Abino Congo Dialogue. Donc, tout ça, malgré polémique, malgré la fausse rumeur, malgré ce que concernant Cher Congo, parce que Cher Congo a Mouto accompagné le vieux Joski qui aime beaucoup Tao Atiki Biso, qui est une icône de la musique congolaise, Atiki Biso depuis le 7 mars dernier. Donc, Papa Cher Congo a Zalaginaye, dès son vivant, Ti accueilli Atiki Biso, Papa Cher Congo a Zalaginaye Kaka. Mais ce qui fait mal les abats, nous, Manakati Libota, donc, Makele les Obima, tout le monde a dit l'autre fois, Kofi Olomide a presté à Betty, à rendre hommage na papa na biso Joski qui aime beaucoup ta mais ça moi makelele parce que Kofi Olomide a besoin de papa na biso Cher Congo à la sur place et on se demande toujours mis tout dans la question même maintenant bino botiner sur un message belé si sikoyo papa Cher Congo a continuer toujours comme ça la démarche Joski malgré maramo les gars qui voilà mais biso Congo Dialogue to lobaki to rotika la simate to lobaki faut de lukaye moko papa Cher Congo et de ko surprendre na tongo on doit déjà 7h du matin. Dès que vous surprendre, vous avez éclaircissement sur Marambouana. Si vous continuez toujours dans la famille, vous continuez à accompagner. Tout à Kati Marambouana, bon, tout justement, papa Cher Congo, il n'y a pas d'obima. Donc, ils ont la résidence à Fandaka. Donc, tout le monde a un éclaircissement sur Dialogue. Papa, bonne santé. Bonne santé. Bon, en tout cas, ça va de bonne chance. Bonne chance, vraiment que Congo Dialogue. Ils site moko ngapé na évoluer makasi et tout ça la biso papa na tongo makasi tongo tongo il faut siko to yeba qu'est-ce qu'il faut faire les na Congo Dialogue lelo ba ko découvrir la réalité belé parce que les gens ça une moitié de réalité on a ça là parce que ba bien la France c'est ça qui tolé na ba émission parce que belé ba lobby mais ngana lingi aujourd'hui Congo Dialogue Francine Ngembe vraiment que la mon premier ministre Ramia Miss vraiment merci la soutien na yo parce que premier ministre Ramia Miss tant ba image wana à le bien za monde diabolique en tout cas monde satanique vraiment que de toute façon tous à côté ma tout tambola au mona comment ngana vivaki na Joski comment na kokundati Joski ko ke no sema belé dans la famille, il y a tout ce qui est beaucoup de bandage qui malgré besoin d'espèce de division. Mon mission nous avons merci. Puis la sonne, et les misélés. Au moment où les hommes au Congo, Congo ont perdu valeur nabiso à cause d'argent. Il y a un moment où ennemi à Congo, ceux qui sont congolais, le valeur d'argent il est faible. C'était fait au vraiment tout bannir na biso nationalisme tout ça non sauté bolingo ça sauté tant moninga zo awa na bisayo je crois que ça la prochaine fois sur tout à maman vonga bela moto sunga zate mais jour biso to kokufa to boité jour kokufa oka biso ba chanteuse biso boye omoni bango ça ba défiler mais de toute façon musa na sala kasa musa na Nzambe. Papa Cher Congo, il faut qu'il piège à Satan. Le Satan sert à piège belé. Pour battre mon angata musu mutu mabe, ta musu mutu moke impoli, ta munzoka musana sala ya musala Nzambe. Ce n'est pas tout le monde qui va mangai, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ngai.
ngana sala oyo ngana moni na pesa part na ngai je crois que tomata papa Charles on a tonga makasi bozongo ta mutu okende ça ba démarche non bon mon vis-à-vis hein bon mon ngo télé réalité je crois que j'ai information to pesi on aura validé chama lavement lelo azia sur lelo ko na fa en live toke to mona toke ça va démarche OK voilà to ça toujours na papa Charles Congo abina tonga. Donc, bino boyo qui est dans zolo ba papa Charles encore ça ba démarche donc ba démarche ça la biso tisigo mais ya lobi ça la ngopona joski qui beaucoup malgré maloba malgré diabolisation ya batu mais ya zo continuer toujours comme ça ba démarche à relembate dans azawana zagina papa Joski azagi na bomoi papa Joski a kufi ya relembate tia kuna papa Joski donc tozana a to continuer ça ba démarche na papa Charles Congo bozomona tozana kati ya voiture na ye donc azo que nous ça ba démarche donc to redécouvrir na bino ensemble ba démarche nani azo sala ba démarche ngo pona nini po bit nango eza nini et pour faire nango pesa la nini donc tozana yé toujours en akati tozo progresser malé bozo mona ndinga zo conduire donc tozo poussa na malembe donc OK pena malembe molo je vais si matondo garçon allemand le là qui papa Charles Congo sala musala makasi papa Charles Congo azakana ba artiste les maraba artiste était lelo yo papa Charles Congo azalaki na papa Joski atiki biso azo continuer toujours au sala makambo pona ba artiste donc artiste au sala ba démarche lelo to éviter so ezali nani so pesa ka pona papa Joski ce qui pesa pona musicien nini to éviter parce que hier mi pesa na ye artiste danger mi pesa na ye na slogan na ye wana na concept na ye wana pour que ameka ko aider bandeko na ye ba artiste parce que ba artiste pe bazo zala isoler moi trop boyi na mboka na biso par rapport à mamde tambolaka donc lelo ezali pour artiste za l'honorer tout artiste balandela ye pena mingi ezaka ata mso comme na problème moko boye quelque part bien comme na problème quelqu'un ndezo mona que non mamba rolanda zo sala mingi mais tant bazo sala la vie ouais eloko biona vraiment que merci que ezaka mama nzambe mwelo ka nzambe na bina yo Satan a eu que décourager mutu je crois na remercier papa na beso José Bolusidi il a vraiment très proche à Toski papa Coca na pese mbote bazali vraiment papa na biso Philippe na porte en tout cas vraiment merci parce que moni lelo je crois bata Congo dialogue va découvrir ce que j'ai fait hein ce n'est pas la rue parce que tout ça émission moko na Congo dialogue avec Kokodiogo ça va pas casse elle va faire ça ma casse parce que wow moni OK yango OK le vraiment que ngana zali aimer na moni ba soda ba policier na zali vraiment alors lelo vraiment ba to découvrir susu awa to comme démarche au comprendre que biso to ba malobate j'ai des documents na la so ba documents na relation ndenge so tambolanga na yo ti on comprendre que non bata le émission de l'eau mais moto va sakana na été non so va sakana ka bibi parce que ngana yo ka moko côté jibin piana a kitike ngai parce que ayebi de jibin piana baka tsaka ko ndako mawa ndengo zo ka passa baninga et de la son dans toutes ces émissions avec tsaka ko dikaniswa za kanango il manque de moyens mais nzambe de ko la net ba autorité oyo ya mboka ta dernièrement notre soit lobby na landenga leki na ngamanda aloba voilà tsaka ko ngasala nini mais moni ba iza langa imisa polémique te na lingi bilo polémique là moni ba manda ba kuta biso tamu to tiki musala parce que na tika musala na bolingo na ba ndenge nini ngamo linga kite na so kamoko ya accident on a zoaka na zalaki mutu moko na soka kambo sikamo dokendaka balingaki memba ninga to bakela bongo bango le torture na zwaka il permet de sauter au sa musala mais d'une façon on est là moni dala mona wa na ko distance ni ke moni oyo di oyo camarade na ngai camarade na ngai papa chaka ezana bandeko be bazoloba on dirait qu'ils ont digéré mal, organisation matanga ko na maboka batu mususu. Non, c'est pas ça. Na matanga boya ka mututé. Zonga na matanga boya ka mututé. Mais quand Joski zali exception. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà na ki na manda. Hein parce que na matanga sur le baki mana boka le baki.
ngai ndenge balbako justice okofunda ngai nazaka preuve 24 heures soko fundi ngai na oyo nalobi kaka na mikro na bino yango kaka na korepete ngai tozalaka na bureau ya Sokoda nazorepete yango tozalaki na bureau ya Sokoda où le chef de l'État devrait recevoir les musiciens. Alors papa nous allons avec 10 musiciens kaka bato bakende la délégation. Moi je n'ai pas refusé mais j'avais insisté que papa Josco tienne la délégation là et ça qui occasion moko tant mususu mokonza mboka nga mona ye tant mususu fa nga aider ye tant mususu nga soutenir ye mais nazo banda likambango marqué na limbisa bango ils ont refusé qu'ils ont pas na lobi nga lingala baboya ki na bango na telemi lisuta bondi baninga oyo akei oyo tout ça na vie na biso vie ça na difficulté parce que malade papa Josco beli nga bela kango et ça malade moko AVC doye ko ça il fa na ndako abimaka te afandaka na ndako kaka vraiment que on a remercier mwana moko je faut étape sur côté matanga Eric Mpoi na mona jo procès Yannick bango ne baza toujours simanaye. Alors maintenant c'est quoi na 70 ans papa Josco azongaki awa par rapport à Koffi Olomide l'autre fois qui presté Koffi Olomide à le bichaka Congo à moi musique à écarté na mambu ya Josco qui a beaucoup ta lingo mona yote et famille et accepter que non chaka Congo à la musique malgré ndengo accompagner qui bango tinde ko na bango za qui na bomo eti akufi laisse-moi déjà au moni tant en introduction na yo na ibsaki yoke chaka Congo azali reconnu dans l'état congolais. Si on a bengi bino, tokutamba bino bomona. Ce que j'ai fait au mona que on doit sakana kanaye, tamusunde bakosa bata poto tamusunde bakosa bino. Nazali coordonnateur principal Asbel al sans danger. Parmi l'Asbel al sans danger, parmi l'action nango Koffi pe c'est ça l'action. L'action na kata sans danger. Il y a les bosso tango onoka panga oyebi onoka panga o abetaka mbeli mutabenga se Koffi mutabenga ngai ngamu ta komaka liboso na hôpital ya ba na masina wana na Roi Baudouin ngana komaka memba misi ya katela te ba responsable baka sima ngama onoka panga ti na campus tango tusisi wana confesse avec na studio ndiai na zongi wana na pesa rapport à sans danger en tout cas félicitations hein. Yami balé tango babi ya Koffi c'est Koffi non Yami balé tout ça la AMC Maisha Park c'est moi nazala qui protocole ya AMC tous les factures qu'on lia comme là aux zala qui na kati ya Maisha Park, c'est Koffi qui paye les factures. Alors, deux, Koffi, même dernièrement, Azalaka n'a problème, moi je crois, bien que il y a Fana côté de Mamoboy, deux, trois, les six, il y a Babia Ndonga, c'est Koffi, il y a Zambongo, Azan Charles Martin, Babia. Je sais pas toi là dans le ngana zali ennemi à Koffi te moi premier ngana nini na komisa kasika mamba kitoko ezali so ile ozama be pourquoi ko komisa yango moni acte Koffi asalaka envers ngai obengisa ngapa na ye apesa nga bilamba ya ndenge bumengo wera so na zalaka na ndenge na Inde si de comprendre qu'il m'a utilisé na ko dénigrer wera chance massive mapata mutaboma moto wana parce que carrément j'avais trahi wera son na likambo na sala ko faire sala ka envers ngai alors je comprends que ngana sana comme au parti na Koffi te yango meni ki même jour bakanga ki ye dernièrement makambo ya makambo bakanga ki dernièrement wa ngambo na tubandaki na zoa wati na parquet makala. Je soutenais Koffi. Je crois que l'émission de Koffi, il faut comprendre que non. Le Congo Dialogue, c'est la chance, hein. Marque émission, c'est le Congo Dialogue. Ça, tout apaisé.
bamona biso makambo na biso parce que lelo na internet tout ce qui est internet c'est un polémique yango ta mosusu mingi batala ba émission otia ce titre ne derema tout temps tokoma ba titre zo bimaka na ba réseaux sociaux non Congo dialogue ezali elobaka mambo vérité vous comprenez ini kosala babese oyo na ntina moko te monde bazobeyanga déjà voilà alors ominga yanga c'est quoi toke le droit de bit parce que déjà eza télé eza tv ntango papa Joski ayi kokufa ngai motu naboyaki bamusicien oyo bakelaki ba président de la république baya na matanga wana pourquoi mutu ntango abeli boye na bino te mutu ntango même vie Joski anofana na avant de stade je crois amoni baimage pa Aisha Koko pa ya nani yemo alobaki yango vous comprenez le botika nanu oyo bato ki fanatisme te yango mboka ezokufa mpona ki fanatisme soki mutu asali oyo kitoko ça va soki asali malamu te ninga na sepli acte baninga basali te moninga na pasi atako neti na remercier mingi Blaise Bula à la veille ya bonne année avec la bonne année, Blaise Boula tina biloko na ndenge tika la vie. Je crois on monique que il y a pas Blaise Boula mutu non. À part ça c'est le premier ministre Rami Amis mutu atinda même tant aux autres ba émission ils ont le kilaye même na remercier déjà na Rami Amis c'est atindi déjà binama na kolata na matanga pour na vraiment que la bimba un monsieur voilà je voudrais remercier. Alors maintenant tanga na famille bino papa cha Congo limbisa kaka baza bande kuna biso ba la masusu papa la masute ba na bango nero bandi ko sala campagne ya ko inviter tous les artistes ba na matanga nde Edi Diora e ko benga ngai c'était un samedi mais bon il y a rappelé justement na ba musicien ba ya lokola kofi na zongité bo banda bo za des premières groupe oyo eko rendre vraiment hommage à Kofi à le tout papa Joski et ça en tout cas Edi Diora vraiment merci vraiment et salama qui très bien à Jean Lumbanga et salabo amonaki jour yango papa Lida Chama tindaki ba biloko pour la tisiko yango c'était monsieur qu'on doit soutenir qu'on doit féliciter après ça bazongi na bango dès dimanche passé nako zwa ne benga Edi ngabi ko faire mokoni justement ton aéroport est-ce que l'aéroport ayamba mo matanga pona préparer akei na ye abino na benga yo na tongo pe Edi la benga justement totindi bureau mais ve rambo yaki na Jean Lumbanga abivie akoya lopi ngamoko na sona bango famille azalaki te asali stratégie ndenge ka landi zini kumbi nga lobi ndenge zini kumbi lobi c'était comme ça ngamo na sali tout akei na tongo nango na ke na police na suba policier na sali tout produit fait ça la kati ya ndako ngai moko na insister parce que mikolo ba pekisi ba biloko libanda ngamo na bundi ba cha produit mu libanda pona epesa en père d'Ivoire Kofi to komi ezo pusana même na kera kata ndako sika Kofi afanda kona na bongisi déjà ndenge emplacement ndenge bato kofande na benga Aisha Koko lokola Charles Mbwikana na yete ye muto yamba Kofi bino yanga basala pe émission moi été na mona bala moko alobe abengai na Eric na bazaki na leki na mwana jo procès je kona ba o Kofi bengi biso alobi akuta ya wate ngabi akuta nga de kamunini oh voilà kokota bakamona été bon na ndenge zo guerrier na koza kizodisa te j'ai évité na bimi na malembe nakena coin non nakena coin tu nakebisa princesse Namade mwana bara Joski ngano ona yokiawa Kofi loka lobia wa na tindi papa na famille na bino ngana ya lisute abi papa comme yakute loko na te biso to yebiyo foza na biso bon papa limbisa kabo ko ngana ya ngamu tamawa alimbisi nakena ngana coin na fandi bana bakanisi ke na keika na kanda wana shalembo ikana babengi nzoka nga nazo répondre te ba ndaki fana déception ki makasi
pa ngabi natali ngepi nga kolo matanga pourquoi nabima nga zali organisateur na la semaine mikanda nga kolo matanga pourquoi nabima ndene neko kozonga na lupango wana Kofi aza na kati ya ndako wala sola na veuve nga tomboka esika wana po na ninga nalobeleka na kati ya lupango jour yango mais bandeko bazalaki oyo ya famille abike papa mobulu ekobima soki osali boye mobulu ekobima non ngai nalobela ye nanga lobela ke papa yo pekisa komona nga te yo nani wana nazalaki na kanda tala nga za mwa lita bembo nga na muta complexe te ce complexe soki bosala yango mpona bakombo wana moi c'est pas les non moi c'est les actions qui comptent pour moi nde Kofi abimi akebeta yaya omoni na yeso kamo boye bosaka na pouvoir te na bina nzambe na ona sala pona Joski tala Kofi ayiko imile ngai abeta muziki oyo bazalaki wana bamonaki yango muziki bande kobeta ezokita volume yango ezokita wa muziki Kofi akoki kobeta muziki te Kofi non biso toinvoquaka te nzambe te toinvoke ko toinvoke vraiment na nzambe tala Kofi na humilie ngai humiliation wana biso wana nzambe nabike humiliation wana nzambe ebalukilaka ye kaka abandi misiki ezolala ti akei ti après nango bamoni baémission amonaki na ezongi na produit mwana nabike moni nzambe nde akofondaka moniki meme Joski nani akufi nani bakundi te ata moko mpe azali ntango mosu acteur asepelaki nango te parce que sa vie wana azalaki reconnaissant mfene ngai Joski ekamokuta nakobosanaka tata wana te alaki reconnaissant mfene ngai vraiment nde alobaka na français il m'a considéré yango moniki nde ntango nasali baémission ngambe nalobi mpe mais comment ezali ntango tokila kuna nayebi te soki badocument ezali kende tobanda biso badocument vraiment oyo ezali mokanda oza mokanda sollicitation d'attestation pour le déplacement de la délégation des artistes congolais résidant en Belgique wana basi commande Dita Bembo mama Riti Jacqueline bazoya nakomela ministre bazwa attestation pour bayela batanga ya Joski. Alors lelo bokomona ke comment moi je travaille omoni oyo ezali à sans danger ezali bamikanda officiel oyo ezotangama na bakonzi omoni bien eke na ntete ya quartier la tete ezali na ntete ya sans danger okomona bien na kati ya mikanda yango yali signé na Dikala Mbuta Victor azali chef de famille papa di 15 totie ba numéro de contact na ye nga na signé Made mwana papa Joski princesse mwana papa Joski Aminata mwana papa Joski. Alors na remercier déjà Aminata même ye kuna azobongisa bilamba na kolata na matanga papa na ye monike c'est ça c'est le document officiel aux autres ça na Joski. Alors maintenant tout ça contient la bino parce que c'est la réalité hein c'est la réalité donc on a autre salaka parce que les gens parlent pour parler oyo ezali mokanda na zwaki budget l'état congolais non ça c'est l'état congolais là c'est comme l'état congolais ministère qui des arts voilà puis en charge des soins médicaux à monsieur le docteur à monsieur le médecin de la clinique Ngalema. Ça mokanda oyo permettre je vous recommande aux examens pour examen et soins appropriés les patients qui ont beaucoup de Joski artiste musicien recommandé par son excellence je me suis des arts ils ont pas ngana ça démarche wana il y a pris en charge de Joski même mokanda ngambi mama sera bombango sur Joski malade aux alamakasi on a Ngalema même temps bakena Ngalema bakena na mokanda oyo. Alors il faut l'accéder awa moni kombo ya owazoganga te do Olivier moko o ina dingaki ki tango za venir ko prévenir que guérir nazuka mana mon sana salaka le monde que bato bande ko biso oyo baza ko landa bilobela oyo zanga tina
batuna Kofi soki asaki ba démarche na ebité batuna Kofi Olomide le artiste à danger eza moko ya biloko yo obima lokola prophète de malheur donc yo po vivre na eloko na yo faut artiste base na passe voilà on a raison na ye to kokende kaka malheur comprendre susu awa zali prise en charge de susu ya mama vonga ye to kokende pa na ye mama Bella mon c'est la déjà pris en charge na ye jour où ça ne va pas na mimi mama vonga ye na Ngalema ça hôpital mokete mais si l'état congolais me considère ba individu ba artiste pourquoi ba kofi ba ndimanga te mais moi je trouve ça normal parce que aux ali musique te zali administration malheur tala ndenge na zula baninga ko prévenir ba baninga tanga passe nemi ndeba baka on reconnaît les bons amis dans la malheur alors malheur neti tout ça la plateforme comme na bengo de révolution culturelle alors on même awa Dieu merci aux ali to travailler qui avec papa Masumu alikamboya retour à Kapola Murumba zompa Kapola Murumba sala ki 34 ans na Côte d'Ivoire o mutu moko akokaki kozonga c'était mais à sans danger azongisi Kapola Murumba na kisasa voilà alors comment je mukanda moko wana la kisayo je crois au monango ka bon o ezali statut to sali ya plateforme la révolution culturelle tout ça na combat pour révolution culturelle na biso je crois que bana lita bemba papa Gina ba Jomo Biala tamba moni biloko wa sepeli to so bunda pona ko bunda makama artiste to so en amont aux ali plateforme les artistes tout na kati alors monique en bref on a eu on a bafungoli tout kozota sima vraiment que ndenge lobaka oyo bakomini cabinet du président de la République mutasini yango zwa Guinée Nyembo Mbuzia donc directeur cabinet bakomini nani ameselango masima tsaka Congo avenue le Colomba pas outil asbel sans danger pas outil mais là fourni bakomini ni parrainage du deuxième anniversaire de la mort du poète de Lutuma Simbaro. Mais en tout cas, il fallait quand même pour les gens qui ont mingi, azolo mingi trop mais assez la limite d'angai, il fallait qu'on a commenté à monsieur Manda chante mais Monica président de la République vous reconnaître Chaka Congo. Alors vous avez un bilan il faut tout ça à la légère, tout ça à la légère. Vraiment na moni que batango na moni le samedi moni je crois le samedi to yawa copie centrale maman ngata ko moy ko aïe maître zana no zo maître la fonga erne voilà on continue donc tous toujours na papa Chara Congo a expliqué biso. Ah ok bon merci nazo kota wa awa nego sasa badge ya honorable Lita Chamala lelo ola nango bien nego sasa badge ya honorable Lita Chamala pour lelo azoko ya kotika biloko susu na matanga ya papa la biso sika mbuta zana kita voilà donc papa Chara Congo tozane awa déjà tous en plein le boulevard awa eza déjà na ville na centre ville déjà awa ayiko sala ba démarche pour na papa Joski qui ambukuta bino bolandi ozali télé réalité boyoki o ya lobby ba démarche nyonso asali ka pour na papa Joski te azali pour na ba musée belé et ba document nyonso azwaki et je crois bon mona on a bilili wana boko meka revoir ngo à tout moment bon mona ba démarche yazo sala ka ba effort azo sala ka malgré ba spéculation malgré ba fausse rumeur mais quand même azawa na service azo sunga baninga awa na yé ko sala sa badge et non banderole ya honorable Lita Chamala ba kotia liboso baza kotika biloko sur deuxième fois en tout cas to remercier honorable Lita Chamala en tout cas vraiment lingaki papa Joski en tout cas merci na acte ozo sala même ba danseuse à ce moment bilama ba kolata na matanga en tout cas honorable Lita Chamala en tout cas papa Raymond vraiment merci honorable azaki na papa Joski kitoko bona na kelembango papa biso to ka bwana biso no awa bande ko na yo ba musicien
malgré Makelo Ezali, mais Papa Joski, c'est une icône de la musique congolaise. Pour nous honorer, pour nous respecter, pour nous inviter. Non, Baya. Tous les artistes Baya, on les a vus. Tout Baya. Aza ennemi nanga, aza ndeko nanga vraiment. Aza rapte mbangu c'est bon, donc voilà. Papa cher Kongo azo pousse en osara ba démarche, azo banderole. Ya honorable Alita Chamala, pesa ki déjà bilo retrouver liboso, azinga pesa sous lelo, le toza samedi. Na linga pesa sous bilo musu lelo. Donc voilà, donc to longwe siko en imprimerie, to komo kende siko yo na ministère ya finance. Bipa Iwapi, papa na biso Chaka Congo, na bokasité toujours ya artiste à danger, ndenga sala ramsa na ye, ndenga za na souci ya baninga na ye, ba comédien, ba musicien, ba tunyoso bazali ba bengami ba artiste ndenga sungara bango, ceux qui m'a parlé mes alliés et papa na biso Joski qui a beaucoup tendé à tika kibiso, papa ça toujours ba démarche pour la Joski qui a beaucoup ta alembiete, azalaki na eta azalaki na bomoi, papa Kufi, azana toujours à continuer na biso, papa boye direction to kika finance kaka. Mosiko dakena ni touré na ministère de la finance parce que ces derniers temps gouvernement ezali net bazo ko expédier ba faire courante alors lobi nazali kuna ba ministre kiti des arts comme premier ministre on a pris en charge du gouvernement central mais ba changer système avant mbongo ebima il faut cabinet à chef d'État fait signer. Yango on a bien cabinet chef d'État bien non il faut n'avoir lettre oyo ezolakisa que la finance si a transféré si a fait accord na yango soko que la finance na récupérer lettre wana après tout que la présidence. Donc mais kuna déjà masoleza yango normal. Non na lobi que l'homme ezali kuna maintenant ndenge ekala lokola ba pesa déjà accord wana zela t'attends sur côté la main. Côté la main, là, comme sur côté la main, voilà, côté la moquette, voilà, nous avons fait dans, voilà, attends sur moi non, voilà. Alors, oh, ça référence il y a, bon, à la terre, il y a référence il y a dossier, c'est quoi on va prendre la référence, non mais la lingue, là ça a document au document vraiment yango na kezo vraiment document aux ali la référence yango ezwa na ministère de la finance ozomona ndenge lelo Francine Gemba ile batapote belé obe a force à Congo te alors ngala traiter kana l'état congolais na traiter kana na nini ndo bozo akona woko yate ba non moi je traite avec l'état congolais so ngaza muyibi nde bangonde ba yi muyibi na ngai so ngaza aventurier mais il me trouve vraiment sérieux. On a ça là et ça moi ça là parce que la famille a quoi la réalité oh nous sommes ça là on est avec la famille ok yoga ba soda kuna bango balira mabe. Donc en tout ça prouve déjà que non l'artiste à danger street artiste à danger ça reconnu na fanda papa wana makela pamba papa makela wenzona wana comme et muso aga ya complexe il y a un complexe parce que ndenge na bamso lobaka comment comme nos copes non aux autres ambra essence il faut payer l'essence toi la crédit il faut soit crédit non c'est un travail ça travail au salama hein il y a travail au salama so ngana baby ça sans danger des documents na les raté mais que au moins avec ça danger bah j'ai ensuite bon favorable c'est ça. Est-ce que ba démarche n'est sur ça la famille za au courant que ça ba démarche makasi mais oui famille baby tango lettre na saki ba lettre o esalamaki na ntango tosi akufaki 4 Soneka Sokoda Imiko moi ebele akomaki mais le gouvernement a traité kana artiste en danger parce que c'est là le transparence ezali wana transparence ezali wana vraiment que de toute façon oya c'est ce qu'ils a mingi ayi eloko asalaka excuse nini osenga bango parce que conscience dans la salle musala bien yango monike je traite avec le gouvernement central et ndeko ya Joski qui a beaucoup ta asali ba émission bien qui a lobaki na kombo ya famille mais à comité na niveau retraité imati ba on a évité parce que na ko loba bien ko misanya sauter mais a traité ki on a ndenge moko déjà imati pas sola ki na yo avant ko fi l'omida ya ba blo mo bongo na évité par rapport à wana déjà on il reconnaissait ça non moni ngai non
famille à Josué qui a beaucoup de bazar reconnaissant. Mais oh, le bar est petit. Non, pour ça, émission, on a une émission montée. Hein? Tant après Kofi, on a Kofi, na takaki. Tant na takaki, a tingdi bureau na ye. Et dit Diora bazaraki na famille. Ils ont prendre, mais qui m'ont dit que après Kofi a tiré mon enveloppe. Ils ont prendre. Ma condition en tout, on a. On comprend bien le lobby, c'est bon, bon, non, non, là, n'a bien. Tout ça, bon, Kofi a tiré bon, on a eu, contribution a eu. On applaudit, ils ont prendre. Mais, on a répliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les lots, ils ont la FCC, IDPS, bah, quoi on va? La chaîne de Bango. Hein? La chaîne de Bango déjà, oh, bah, dans les mal, dans les biens. Même dans le Kouta, on a des moutons. Francis Ngembe. Ah, Mira Kembi na Bové, Mira Kembi. Mira Kembi, sur des moutons. Sur des moutons, vraiment que maman a bon le Zéidi, maman Cotine Rennes, Brigitte Anani, vraiment, on a bien. Ah, sur des moutons. Oh, Luxi, papa, Vidal, la mère, Makambo, Ngoyo. Ngoyo, tu vas dire, tu vas matin. Na pesi. Papa na biso Joe Mobiala, on a bien, ils ont continué. Alors, na l'accepte moi le comme boya wa, nda comme zala wa, zalaka bureau ya Marine Airline, c'est quoi? Ya ngoyo, Marine Airline. Zalaki papa c'est que dia, zalaki awa, zalaki Marine Airline, mais papa c'est que zalaki awa. Mais je comprends que oyo commune à biso na pembeni ya Royal wa mona pekisa ndenge ba mona pekisa ndenge koma voilà wana immeuble intelligence siko bango da poto kaka naleka mbongo mais siko banotambola n'ébite ce qui est bana ndako baloba nini kekokende na dimanche ya tosi nde bana balie awa essence esili biso ntango tokende na pompe essence nde balobi ke mpona matanga zwa essence ofele. Je crois que awa information malamu te awa bamonaki image moko eleyaki awa oyo immeuble papa didi kinwani chevaudages ekweyaki ebomaki motu awa immeuble yango yango oyo chevaudages ekweyaki awa vraiment c'est triste. Papa cher à Congo, non ça va démarche boy. Est-ce que ça n'a pas na poto tout ça bande comme sous soutenir rayo na moi carabira moi diaspora zela au ministère ça quitter des arts yango. Ils ont vendu mona ministère quitter des arts. Bon awa voilà. Moi histoire moké. Mon sikoyo. Tango 2 millions bimaka. Ministre personnel même papa Marcel Malin Swalbaki to sombe sikoyo. Pour batia biro baartiste mais baartiste aboyaka na bango baboya bimbongo ekaba makaka baboya bamonte te 2 millions mpe lokola biso tika makele mpe ekele na mai napesi marai mboto bazali awa tozokende sikoyo tokota sikoyo ministère ya finance yango tozokende sikoyo parce que c'est basali lelo pourquoi les semaines anglaises éviter vraiment on va voir ndenge mopa alobaka vraiment mopa mutu na ngai bino bokota polémique wana motu na ngai ata ozokomi lobi lobokamwa biso mopa osika moko alors yali émission moko lelo yali Congo Dialogue kimia tala biso bambona te ba fidélité sanga tina wana ba mona réalité monte comme le ministère de finance yango yo. Est-ce que papa Joski bana maramo et salami bana mo pas poster rendre hommage na papa na biso Joski qui a beaucoup ta si aux 8 ans reçoit na mo pas mo compte non naso lelo yango émission lelo je crois que tokoloba vérité nga nalobaka mingi te tokosenga kaka na baartiste toza na bolingo tolela papa na biso avec beaucoup de honneur parce que soki tolandi biloko wana
Ça va bien en façon de futilité, ça la futilité. On moni que biso na kati ya danger. Tous à la biso na bobangité parce que au de ça c'est la vérité. Moni na doit pas côté la main. On a que on tout ça la réalité hein. Parce que on a que ba des machines na salaka. Alors na côté la main na doit pas côté la main. Non, c'est pas de problème. Les autres les émissions qu'on se fait là. Hein ou pas? Alors ma guerre et ça va aller dans la banda, tous les artistes en tout cas. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés d'être ensemble. On a besoin de Papa Joski accueilli, déjà Papa Joski accueilli sur le Kenango. Et on a lancé appel. Nous besoin de ça les matchs on tous les artistes ceux qui sont Maluma Baby, Maluma Baby, j'avais dit non. Quand dénoncer ça qu'on fingaté, je crois que même tant que on a l'émission, tant que même qu'on fait autant l'émission, même ma famille autant en tout cas. Merci papa na biso na moni, tu vois comment on est nécessaire, à répondre au mot un message en wa, zéro na mon message en au mon angala zalaka reconnaissant. Voilà. Ah, papa Philippe Ndongala. Amon a transport combien? $30. Ouais, transport. Moi papa Philippe Ndongala. Ndongala ndimaka. Même à Mulima Bassa. Attends, parce que la diaspora linga trop. Moi même émission la même ba ko aimer les ramingi. Ko finga za ramoké. Bon de toute façon là qui était dans la tala. Voilà. Je dis un grand merci à ma patronne, elle c'est Francine Ngembe, donc c'est une bocacité à Francine Ngembe, puis une bocacité, il y a une grande équipe technique, il y a Congo Dialogue TV, aussi Papa Chara Congo de Tonga, tu te remis temps, bien que ça samedi, mais tu mets que ça est fort, tu fournis un effort pour que tu sois talagaga. Ceux qui sont maramabo étaient bien vous informer, puis ceux qui sont salaté et marambo bien goyate. Donc tu es obligé à recevoir maramabo. Et je dis un grand merci à mon sponsor officiel Yé, Babé Araye, Givenchy Matondo, garçon allemand, Motema Flernaï Kabedi. Donc merci à vous et merci aussi à papa Modogo Capras, Motema maman Magi Masikini, Nakatia Bundes, Papa Chaka Congo. Et ça lui plaisir, il y a trop. Sans oublier mon grand frère, mon vieux. Dachumbala, nzete alipe la papa na Melina. Na abi marambalo be sala nga maman na plaisir ça me lone na obena makam. Donc ça li maman na plaisir donc mi le beza souté papa Chara Congo yewana et continuer l'autre samedi papa li tchamalazo yewana so peut te rejoindre belema et aux la problème peut te rejoindre belema pour informer bino à temps et à l'air donc mi le beza té on se revoit na ba numéro ezoya et d'ici là portez-vous bien. Ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano, yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, les assistants qui toko.